temps et à circonstances. Et c'est pourquoi il a permis que maman Sophie Azasu n'a pas été. Mais ils n'ont pas. Il y a des musiciens, il y a Marie Missam, ex-musicien Marie Missam à l'obéi, proche de Marie Missam, au bazar qui va purier, basunola qui maman na maman passe, pendant que maman bana peut-être au Sénégal des Sungi, binobo qui pas quitté basunola qui maman. D'abord qui maman qui était attaque basunola qui maman attaque basunola qui était attaque bacha qui bapake en jeu. Parce que yo pose à mon il y a des proche de Marie, c'est que yo pose basunola qui maman na maman passe. Question Yasuga, vous me permettez? Oui, pas de problème. Okay. Est-ce que lorsque maman paie tout le monde a une vidéo, que maman a été bien té yanda bana ko loba bongo, mais après la confirmante, est-ce que yo étant que mon proche à Marie Missam, ozo qui pétant ya okene, kota la maman na maman passe ou quoi? Voilà, shalom, shalom à vous tous qui êtes branchés sur votre meilleur site www.lavoixceleste.com. Nzela ya lola iska bonzame qui t'en a loyé pour malouba fidèle téléspectateur des Gospel Channel. Vous êtes toujours branchés. Minga rolo bezate frère bien-aimé dans les seigneurs. Boyo qui sang oyo que toko ya ki ya liwa maman Sophia Bototika biso ya maman ya sœur Marie Missamu donc à côté le petit frère, grand frère, Marie accueilli et maman Ekola n'a bien aimé dans les seigneurs. Tous avons pour nous repérer les vraies informations. Ni n'y a pas de cause, il y a liwa, il y a maman malade naturelle ou comment. En tout cas, vous avez branché na site Nabino, la voix céleste Nzela Lola. Tous allez na moko, il y a pas proche, il y a sœur Marie Missam. Pendant qu'il y a la vivante, tout le monde en tout moment bazo tamolanaye. Ce Uxil péchant au boyebier très bien. Au Tozanayawa. Bonjour Uxil. Bonjour papa Yannick. Bonne santé. Ouais, Nangolo Nzambe par la grâce de Tolobaka. On a ma casse na biso moko to kokate. C'est ngolo nezali ko na biso yango moni à restaurer biso souffle de vie. Yango to temi liboso ça va. Ok, Ursule, yo kotaki déjà na famille Missam, vous avez déjà proche de la famille, proche de Marie Missam, toyoki sango. Vous avez confirmé la famille na bongo que maman Sophie a confié. Tant non yoga sango wana, ozwa ki on nene. Ouais, tant ozwa ki sango wana et qui dérangeait qui, mais déjà koyeba par rapport au temps où Marie a confié, maman zaki sous santé madame mingité. Et to bande ko banzambe a batele po ndenge asakoli par rapport ya ba choc et na yubika motema ndenge zalaka ezokaki et c'est à dire que memi lisusu na maladie yango c'est à dire que akoka biso lelo et to yebite to kona na nzambe te to kona na nzambe te parce que nzamba za mettre à temps et à circonstances et c'est pourquoi il a permis que maman Sophie Azasu na bomoité mais ils a passé. Maman est allée moment prématuré ou comment parce que monsieur Bazolo que maman a un souci bien sûr au tobeta de la maladie famille le bail malade monsieur Bazolo maman a un souci au juste cause ya liwa maman parce que yo moto dai proche vraiment peine la famille selon yo maman a un souci ou comment bon souci est en kati mutema mutu pour mutu e baki mutu na souci faut mutu biso ki na souci. Non, par rapport peut-être à maman comme que maman zalaki bien té baba telaki bien té ndenge ke mon nom Marie Missam Mozane baba on doit soigner ya maman ezalaki bongo té mais quand on voyait ça biso moi quelque chose ici. En tout cas naebi ki muta batela biso za nzambe papa omoni eloko moto za na défaut congolais tolinga ko lobali kambu oyo to yebite meto lubango na vie il faut ko lobali kambu oyo yebi ngaza mexente na ebité na saki diagnostic moté pona ebaki maman akufi na nani na souci akufi soki na tension akufi na malaria toni na ebité oyo nga na ebezaki maman santé zaki bien mingité ti Marie akufaki santé ne zaki bien mingité et peut-être yangonde et ça l'une de causes et même ma maladie sous pour ça que les lois tika biso mais ko yeba pena souci ou quoi en tout cas là je sais pas. Mais mon copain ya ba musicien ya Marie Missam ex-musicien Marie Missam a lobby que ba proche ya Marie Missam au bazaki ba purier ba sunola ki maman na maman passe pendant que maman bana peut-être au Sénégal des Sungi binobo ki pa kité bo sunola ki maman Uxil péchant yoko lobani yo moto zaki proche moto na azaki akufi mais yoki aki quand même que maman azaki na passe ndenge que tout le monde na ba vidéo na ba télévision mais bino bo sundo lié ndenge moko ya ba musicien ya Marie Missam avota ko lobana biso tout à l'heure là donc ex musicien na ti ko sundo là c'est vraiment grave quoi moni pas si moto za nango za kanini déjà moto aza
connu moto aza célèbre vie na ye to vie ya famille na ye ekomaka pasi mingi moto nyonso akoki kospekile likambo ndenge alingi nyonso akoki koloba oyo alingi parce que soki atangi nkombo ya motu babike motu wana bato bayebi ye nga nalinga kokota pas trop na bapolémique inutile nalinga kokota mpena te na makambo oyo nayebi te mpona répondre polémique te parce que yo mpe oza moko ya baproche ya mari c'est que yo mpe osundolaki mama na moma pasi nakokoya napesi nga nakozala mpe na problème oye otikeli nga ata million mais soki nzambe adeside ke nazala te naoza te tobatekele kwa mbongo no eyaki to nini nzambe kandi moto azalaka maître ya temps mpe ya circonstance tokoloba lelo tokoloba lobi mais lokwa nzambe adesidaki ke mama akende yango na décidé so nzamba bayike mama okete ata kutu basundolaki mama ata ku basundolaki ete ata pe batiaki bapake en jeu so que décision nzambe ezali kaka mama ozala te ngazala peka te vous dites que mama kofinali wa mon normal eza basusi te bilobe nde bande bazolobaki non basundolaki ye babanga kozwa soin na ye te eza na mort naturelle nde ememi mama. Là je peux pas dire autrement eza bavie ya bato na bato c'est-à-dire motu alobi ya vie na ye il sait pourquoi alobi yango nga nako contredire avis ya mutu te nga nalobi nga lobi kaka nzambe azwi molimo mama ndenge yaki opema akeka opema na kimia eloko nga nakoloba yango wana aussi d'ici pour que koyeba question ya suka vous me permettez? Oui, pas de problème. OK. Est-ce que lorsque maman peut tout le monde qui ba vidéo alobaki que maman za na état bien te yanda bana koloba loba bongo nga pe na confirmante est-ce que yo étant que mon proche ya mari mi semble ozwaki pe temps ya okende kota la maman na maman passe ou comment? Oui, na bande ko benga plus Sarah ozani si ya Marie po ezaki ke ngai na bande ko tourner ezaki na tournage ya film na ngezo ma bientôt la fille de son père ezaki bika bo bimi bo bouger na maki le temps na sisa et bongo na biso tozo luka kaka toza na sala moi oyo tona ba misala na biso tozo sala parce que to mari akufaki to arrêter presque tout to ko bandela ngo tango to kundi makamu se lekindi to zongela ba makamu nga baki bon so na 8 ans na ko luka na kinde ko tala maman maintenant ndenge sali pe ke sangamana mute eke eko choquer biso lisusu ekwe on n'en peut rien nzamba zaka mettre à temps comme la soka le loba ozana le loba soka na yo moko papa parce que olandaka information à la source au spéculaté mabe parce que internet est comme spéculation yo ya kapena la source pose information ba o nyonso ba otala ba o nyonso ba yo kabiso en tout cas tout chacun nous amène la première position c'est lui qui est le maître de temps et des circonstances il m'a dit tant on y a pas na ba et tant on y na zoka ba o yaye il m'a dit tant on y a pesa ba o yaye o na ko ba kayangwana. Merci. Merci. OK, merci na bande union sto balanda biso, merci na bienvenue Bivens de Homo depuis Londres motema bi ya filo mukwaya na mama na biso Perside manga nous na frère papi kongenya na bino union sto balanda biso en tout cas nzambe ya lola amona bino pe na Gisèle Lukelo motema ya papa Emmanuel na Boston bonzambe na bonzambe lo les ofuta